Bomesana Kolanda FM Mag Bansango na Lingala lokola rendez-vous à mikolo nyonso na pesibino mbote bisika nyonso bozwami pona pokwa lelo. Botika tofongola basango na biso na oetali Sénat epai wapi honorable Francine Muyumba apesaki proposition de loi pona oetali ba diplomate pe ba ambassadeur Tolanda. Ezalaki initiative moko ya malamu d'après sénatrice brave Francine Muyumba oya kotisaki na bureau ya Sénat proposition de loi oyo réglementé na secteur ya diplomatie pour na mosala ya ba ambassadeur. Na makanisi na ye ba texte réglementaire oyo yakala ezalaki ko rendre passif diplomatie to lo lenge ya politique na plan international tope na bikolo mosusu. Pona yango, Francine Muyumba a proposé ba loi oyo ko permettre à ce que ambassadeur congolais baye bana kozala bien qualifié pe baye bana kozala bien pris en charge par l'état congolais na o etali ba prime pe makambo mosusu to bakisana o etali mobilité to transport na bango. Pona natina yango nde komeka komema concurrence ya malamu pe comparativement na politique ya diplomatie internationale. Dans l'administration du ministère des Affaires étrangères et aussi permettre à nos ambassadeurs et à nos ambassades d'avoir les moyens qu'il faut pour mener la diplomatie, bien entendu qu'il faut. Donc cela veut dire que le prime, le problème sociaux seront résolus avec l'actuelle proposition de loi dès qu'adoptée et promulguée par le président de la République. Nous allons tant soit peu résoudre le problème des diplomates de la République démocratique du Congo. Vous allez voir que même parfois, il y a même des ambassades qui disent qu'ils n'ont pas des charrois automobiles, qui ont beaucoup de problèmes, ainsi de suite. Mais nous devons maintenant légiférer pour sortir un peu de la réglementation, afin d'amener nos diplomates aux standards de traitement qu'il faut sur le plan international. Kasito simba que après proposition de loi et pas y a auteur y a proposition to ya loi oyo ezalaki recevable na bureau ya Sénat et tikali kozela mokolo toto avis à chef de l'État. Seni commission électorale nationale indépendante a bongisaki malakisito pe ba formation pour na ba cadre nae na tina ko redynamiser pe ko préparer ba enrôlement au ekoya na mois de décembre to landa ba détail. Ezalaki na kati ya cérémonie moko epai wapi ezalaki remarqué présence ya ba membre ya plénière ya Seni, secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani, secrétaire exécutif national adjoint Madame Marie-Josée Kapingabondo na ba cadre mosusu ya centrale électorale na mokoka 1452 participants de bazalaki na esika oyo na cadre ya formation oyo ezali ko préparer pour na identification na ya ba électeur et sengito yeba que ba kozala pona tina na yango lokola na 136 facilitateurs o wapi 58 ba kozala ba procédurier 58 ba informaticien pe 10 juristes to ba kisa 10 superviseurs techniques mobilisés o baza formé pona 1114 formateurs électoraux na ba province. 144 points focondés ba juriste et kozala na 70 membres ya ba secrétaire exécutif provinciaux et pas wapi et ko comprendre ba secrétaire exécutif provinciaux ba informaticien ba chargé à formation et à sensibilisation pe ba oyo bazali concerné na ba question juridique pena logistique kobakisa na ba secrétaire comptable en plus 124 chefs d'antenne en plus 124 chefs d'antenne ajouté na ba informaticien. Na quelques semaines, la commission électorale nationale indépendante a lancé moko ya plus importante opération au processus électoral pour la révision et fichier électoral. To sengi to simba que na malobana ye to kozala na contact direct na ba électeur oyo bazali kozela biso na prestation à qualité pour na ba formation auto lancée. Cette formation qui débute aujourd'hui va accorder une importance à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions.
Vous serez également amené à réaliser des simulations sur le remplissage des fiches et formulaires de manière à permettre un gain de temps et éviter la lenteur dans le chef des préposés à l'identification des électeurs, mais aussi des opérateurs de saisie OPS. Tosimba que formation ou accordé place importante à l'utilisation à kit enrôlement pe ba exercice mususu ou est prévu durant session. Ba participants ba kozala également amené à réaliser simulation pour le remplissage de ba fiche pe formulaire ou ezali bénéficier na ba gain ya temps. Et les cas qui ni marche ya ba soutien na ba FRDC ou ezaki organisé par ya ba confession religieuse na bangunza tolanda molai ya ba sango na Torres Atibu. Et Zalaki total réussite marche le 18 ya samedi ou ezaki organisé et pas y a ba confession religieuse na société civile ou et pas wapi bangunza bazwa qui participation na bango, c'est-à-dire na likanisia ko soutenir ba FRDC pe ko tia maboko na lolenge ya ko mobiliser congolais pour na ko bouter hors état ya Congo ou ezali Rwanda pe ba M23 malembe bandaki bango na palais du peuple pour na ko kende ko suka na quartier général ya MONUSCO et pas wapi memo ezalaki déposé pour na ko yebisa na MONUSCO ba yebisa Kagame alongola M23 pe alongwa yemoko na ba problème etali insécurité na partie est ya mboka Congo. Ndeko nanga ndimela ngai marche oyo ezali organisé na complicité à société civile na ba confession religieuse o wapi bangunza batiaki participation ndenge kaka bozali komona na bilili na esika wapi moko ya bango oyo azali représentant, c'est-à-dire Mangele Si Martin de apesaki maboko na ba confession pour na réussite ya marche oyo. Tosimba que marche yango e bandaki na palais du peuple kino ekende kosuka na quartier général ya ba MONUSCO. Monde entier et célébrera chaque 20 novembre journée mondiale ya ba victime na circulation routière. Tolanda ba détail na commentaire ya Chris Mukuna. Journée mondiale ya souvenir ya ba victime ya circulation routière et zalaka célébré le 20 novembre ya nyonso. Et sengeli kokanga ete journée yango ezaki lancé na organisation Red Peace na 1993 utawana organisation non gouvernementale ONG na Fédération européenne des victimes de la route FEVER na mukuse basanganaki po ete bapesa mungongo na mokolo yango na yango biso pe tokitaki na terrain po totala ba congolais ndenge nini bango bakatisaka balabala. On a ça la passerelle pour na komi batela parce que kokatisa na se nazo ko exposer vie nanga na ba danger belé yango na ça la passerelle pour komi batela ba chauffeur rebelle biso awa bazalwa batu mo bana manière te soit neza déjà danger moko donc dans liwe ezalaka wana na se so kebite okufi donc pona bato yo bozolandanga obolingaka mingi ko kaita na prince conseil bien on peut ça bino battre la vie na bino boza ba parents peut-être boza na bana mwasi mobali ou boza mwana na kati ndako ba parents na bino bo pesa pe ba parents na pasité battre la vie na yo via mutezara mulai soki mo li ko battre la baza la prudent tant bakati saka mais pour la sécurité na bango bazo passer. Les passerelles, les amours et les retards trop. Quand tout ça, la renoncer pour tout rester normalement. Mais c'est plus facile de traverser ici pour qu'on ait un retard. Et sengeli kokanga ete mbula nyonso plus de 1 300 000 personnes bango bakufaka na makama o etali bongo ba accident ya balabala bakisa yango likolo 50 millions ya batonde bango bazwaka bongo bambano ya ba accident ezaka mingi bao babukani maboko makolo to pe batikali na ba défaut e utaka bongo na ba accident o etali kaka nzela bao nyonso bakufaka na nzela ba accident mingi ezalaka bana pe ba jeune. Avenue Lumumba, Ozali Kobima, na 12e rue Outi Université et commune à état de l'abrément au Kozouaï d'été, population à l'Eli pour Natine Nango, détail Henriette Foutila. Na quartier
Mombele, plus précisément na direction Lumumba, ezali akobeba makasi awa na commune ya Limete. Boyeba nzela oyo ebandi na route université ekeiti na 12e rue. Kasi botala lolenge nzela ezali mabe makasi. Kote na ngambo bakanivo ekoma boucher ba beton nyonso oyo ezipaka bakanivo etombwami mai etondi mai kutu moyeleka ezali te. Kasi bongo na makadam mai oyo etondi awa lokola tozali na période ya mvula ekomi kwa empêcher circulation ezala normal. Awa soki oye na kisela okolela ba pièce ya mutuka na yo. Kasi awa kotoyo ezala ba chauffeur ezala ba wewa batambula kaka lengo po modèle nzela eza ya kobeba pardon bayebite soki bakonzi bazalaka te surtout bourgmestre ya komi ya Limete soki musala na ye ezalaka nini pe ba chef du quartier soki bazalaka wapi population bazali konyokwama bazali na besoin nzela oyo ebonga po ezali route secondaire oyo esungaka bango na yango population ya quartier Mombele balobi bakotindika bourgmestre ya commune ya Limete ti akopela bango bazwa solution po boye ezali kitoko te awa période ya bamvula oyo bazali konyokwa makasi a cause ya nzela boyebela. Maître Loulou atalisi lolenge kani bailleur esengeli abengana to atia libanda locataire na ye na kaya boyoka nsoke ezali te lolenge mibeko esengeli to na ba détail ya élément oyo. Na oui tellement makambo ya déguerpissement ezaka na ba place monsieur ezaka décision administrative ceux que vous allez occuper bisika to bengaka précaire révocable à tout moment ils peuvent venir vous déguerpir ceux qui balingi ba récupérer yango parce que c'est précaire et révocable à tout moment. Mais na oui tellement makambo ya conflit normalement et que sont dans un document na les documents les allez ko ça la contestation parce que aux ana petit traité wana ba ko déguerpir bino par une décision judiciaire. So on a raison pour brandir, mais so on a raison de brandir pire. Il faut une endroit pour documenter ça, faire une occupation illégale, pour devenir pire. Mais ce qui est important, c'est qu'on son temps, un suspect ça yo, va signifier tout ça, il faut se préparer. Parce que nous sommes va devenir pire bango, après on peut la mission du Cameroun. Non, ni le hôtel de la mission du Cameroun, c'est un document na yo. Et par rapport à la loi, mais hôtel sur la relation entre locataire na bailleur na yo. Alors, on a fait tout est prévu. Il y a un préavis légal, il faut prendre un préavis légal. Par rapport à ce préavis légal, pour les décider d'étape, ceux qui ont décidé d'étape, il faut s'amender, soit qu'on s'arrange dans le bailleur. Écoutez, il y a une décision qui va sortir à l'issue duquel va avoir le déguerpissement. Ça aussi, c'est un déguerpissement. Lokola ndoto population Limete bayebaka kutu kombo ya bourgmestre na bangote après lobi tokokena ba commune mususu kasi pona lelo toyoka commune ya Limete bourgmestre comment na eza kanani to na la population. Na commune ya Limete, population bazali kolela po bayebaka na bango bourgmestre na bango te. Banda batia ye comme bourgmestre ya commune ya Limete, batikala komona ye ata asala ba descente te na terrain, bona koyeba lolenge nini commune na ye ezali, lolenge nini population na ye bazali ko vivre. Kasi ye azali toujours bureau, azali kokufela na ye kaka malili o ezalaka na bureau na ye pendant que peuple bazali konyokwa ma peuple bazali na ba dossier ebele oyo ifale bayebisa ye po bazwa solution Limete elata langi ya sika ekoma pe commune ya kitoko kasi na ngambo na ye foin avandela na ye bureau soki otamboli na commune ya Limete okokuta banzela ebeba
pasi ya mai, population bazali na ba difficulté ebele. Na yango population balobi bourgmestre na bango ezalaka nani po modèle limité ezali kokufa. Bandimi te ke bourgmestre oyo avandaka na commune ya limité. Ndebi to vanda na commune ya limité. Bourgmestre limité même otuni bana classe o batanga na école primaire so botuni kombo ya bourgmestre limité comme on est na bayebi ete. Biso nyonso bana limité bana mombele to yebi ete atambolaka te. Tilimaka na boulevard totika jamais même pas komona bourgmestre limité aleki awa tindaka bato na yo bayaka koluka kotika ba ticket bani ni poso à moi 500 200. Tane to komi na mai. To mona reka ke azo sala ba mabala na ye ko lia ba mbongo ne kuna kona awa eloko moko ezalite. Va kolongola bato batika ba whisky, ba mama batika maleo pembeni ya boulevard. Ndi bato awela rapo kuna talaka. Bourgmestre azo sala eloko tata tour azo ya te alongwa. Toni bote na biso mutakoza na souci na biso. Yazaka 0 metre ayaka te alongwa. Population bazali kolela kaka na ba autorité, bacha pression na ba bourgmestre nyonso po basunga chef de l'état na oyo etali avancement ya mboka po modèle bourgmestre ya limité azali kosala. Kitoko te bayebi kutu ete oyo ezali soni makasi. Population ya commune ya limité balobi bourgmestre ya limité soki bazotindika yo oboyi kopela bango bakosala ke bakonzi bapikola yo po poste oyo zwi ozosalela ngo musala ya malunga te keba okoya kopikwa me yebela. Ezalaki Benda Bika okozwa idete pour na match content Lina Foot Owapi V Club a remporté qui devant DSMP détail Chris Mukuna. Championnat national ya ba République démocratique du Congo Lina Foot ezali ko poursuivre nzela nango normal boye ba ete mokolo ya lobby ba éternel rivaux DSMP na avec club ba ndongwana ki na stade de Martyrs bisika nini DSMP azalaki tout fait tout flamme na première mi-temps bisika nini a démontré ki ba capacité na ya ko percer jeu ezalaki kitoko ba précision na ba passe kasi na yango ebutisaki na eloko te na ngamba avec club bango bazalaki trop défensive pe na yango ba betaki bien po ba enkesaki te na deuxième mi-temps tango bazongi ndembo ezongeli normal kasi ve club ayaki ozwa les dessus tango a marqué premier bina na nzela ya Togolais Marouf Tchakei oyo a permetaki na bana mbongo bana ya maître Bestine Kazadiba babongo na ko remporter 189e derby oyo na compte ya Ligue nationale ya football congolais. Pour Marouf Tchakei, la faute de Marouf, incroyable ce but. Le ballon bien placé dans le soupirail. Marouf qui permet à Vita Club d'ouvrir la marque dans ce 189e derby de l'histoire. Na yango boye ba été DSMP jusque là a tikal kaka na 3 points na sima ya défaite oyo. Le match on a trop peu vu dans ce genre d'occasion. Ezalaki nde kondongwana na ouverture ya mondial 2022 au wapi Qatar pays organisateur akoyaki devant Équateur. Tolanda ba détail na commentaire ya Chris Mukuna. Quatre ans kokoka boye ba été coupe du monde et fongola ki bongo ba porte na yango na mboka ya Qatar. Après tant moulayi oyo toyebi na kozwa poete coupe du monde ezala organisé kuna. Qatar s'est préparé na ba ndenge sengeli poete fête mondiale ya football et ba kosale mabongo na mabele na bango. Eza première organisation na ba pays arabe ya koeba na ko accueillir coupe du monde de football. Match d'ouverture et opposé ki bongo pays oyo ebi na organiser coupe du monde to bengi Qatar bazaki bongo face à Équateur bisika nini bandongwana ki liboso ya 60 000 spectateurs au bayaki ko vivre fête ya football mondial peut préciser était ba spectateurs nyonso bazaki na terrain ba utaki na 4 coins du monde. Score final ya match ezaki bongo 2-0 na faveur ya Équateur et baki bongo na ko dominer pays organisateur pays yango ezali bongo mbala ya boso komona ete pays organisateur a organisé fête ya football mondial aye babongo na kokoya na match d'ouverture kasi boye ba ete coupe du monde yango eko se poursuivre mokolo lelo na ba match msusu.
esi eyebana pona kozwa ba soin ya solo loko na mikili ya poto mena kati ya ville province ya Kinshasa hôpital pe référence moko centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Basson ya qualité na arrangement lokola kako sali mastering na États-Unis ndeko mobali ndeko mwasi yo artiste musicien pe comédien Kimambango na studio Liloba et pa ya Prophète Condé ba détail na spot oyo. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki
boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Yope motozali na posa ya promotion peu publicité ya produit entreprise to yomoko to bakisa parti politique espace eza ouvert expertise na service ya communication référence moko Mag FM bansango na lingala pona kosela bino promotion peu publicité kozanga te yaka na lombango pe benga biso. Bo comprendre que to komi na suka ya magazine na bino o ngai wapi nazaki na esengo ya ko présenter yango pona bino botika topesa matonomi na grande équipe rédactionnelle pe technique o esimba makina Francis Peta na réalisation pe na régie ya Gelor Mouya pe bango nyoso ba simbaki machine poto koma na banda kona bino to pesi bino mbote ba héros dans l'ombre pe matondo mingi to kokende bongo te poto pesa merci mingi na les géniteurs Kaka Lobaka, nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Maître Cléophas Maloua, Boni Kuna na Angola, Mbeto Pesi, Bambote Mingi na Molandi Monene ya Mag FM, Raphaël Mbangu Mwanza Papa na Rafaela, Mubali ya Paola, Mubobo Bongo, Botika la Malamu, Omabota na bino ngai na bino tokutani mikolo mizali koya.